Saki Olingi Otala émission Yakambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus na votre cher internet il y a info plus merci na ba abonné na biso ngabino Moustapha Malembe ndenge zalaka kaka ndenge na yebisa bino mesana na ngai ba yanga déjà ba mesana na ngai to sala ka musalo ndenge zalaka to tambola ba mingi to zala na matanga ya papa Lutumba siko to za wapi to za na Badara bato belo ba kama ndeni to komi awa to komi po ezo senga musala na biso senga ke to déplacer partout oyo ba ko benga biso po to sala musala na ko to lelo to ko sala émission eza émission témoignage nangani toza deya na ndeko moko boye bien mingi alekaka pa na biso ndeko Cisco Mbavo oyo azalaka ex féticheur magicien bakendaka pa pasteur Lesa après wana akomaki baadressaka ye makambo na ye eza vraiment ebele akoma kotraite batu atraitaka batu atraitaka bambasu akoma awa na Badara nde abengi biso toya to interviewé par rapport à likamomoko boy nango na repousser un peu cosnage quoi na sima caméra pusanga muke na ko ma pembena ndeko Cisco Mbavo to solo na ye ni na bengeli biso témoignage za nini totala toyoka na ba sope ba kolanda biso ba comprendre ndeko Cisco Mbavo est-ce que azongela magie est-ce que azosalela nzambe to eza nini to pusa ndeko snatch kwa na pusa na pembeni ya ndeko Cisco Mbavo na pesa mbote ndeko Cisco en tout cas mbote Moustapha Malembe strato Kimilis bonne santé en tout cas ça t'est bien par la grâce de Dieu. Moi Nicolas Belé ba na habité sur coxi combien de mois déjà ba tunyo so balanda yo ba tala yo ba vidéo na yo na makambo so to le kanango makambo ya ba agressa yo makambo ya nyoso bato ba yebi ba mona yo déjà ndeko Cisco Mbavo lelo bengi biswa toza na zo préciser bien na Badara nini etindi yo ke obenga biso to kutana na yo poto solo là. En tout cas, merci Moustapha Malembe. On a profité de l'occasion à saluer les grands caméramans Sinesh. Donc, le sali qui n'a bien amené lelo parce que Nzambe autre semble la Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe mort, très puissant, Nzambe miracle, Nzambe tikotak. Donc Nzambe papa Kabundu Alessa à la Kisanga, Pesanga, Azali Nzambe mort, incomparable quoi. Donc après délivrance, maintenant c'est le cas na don en guérison. Na tiko guéri déjà 43 personnes. Na grâce il y a puissance il y a Jésus-Christ de Nazareth. Le losiko 44e personne yo. Tona maman na biso to zarane kala na bakaye la ndo pas tant na Badara depuis nos amuke. Puisque mana ra roya a isinga que non mama kota ndaku. Donc mama kota ndaku ipara bima suscité fait bakate likolo. Nara otala mama ta bodo zaki terrible likolo ko vimba miku alibanda nasi mama pesa ngai 1 mois ngana aussi sapota o batnos bandima kite mama isinga za mbongo te batu tutula yemo utaza temo akoexpliquer bino nga se nzamba pesa suma koki akozo bakisi pe guérir yo après 1 mois donc après 1 mois yango mama siko. Donc, à ta témoignage vivant, Nassir, ba photo, na wana, ou ba balancer par, le gars Moustapha, ou mande maman Zaki, li kona nenge sko komi donc, yande vraiment, loko important na bengela na bine yaman. Eza, loko important bengela biso ndeko Cisco, na, loko mo tikinga na maloba na yo, ozwaki, don ya guérison. Don ya guérison, ngo zalaki nango avant, tango zalaki na babiloko na yo, wana babikeko kenda kotika, to ozu yango tango kenda kotiki bikeko, nde na kosambela ozwaki dans la guérison bato na kalikambo wana. OK, merci pour le souci
ya ko aider bato là naza na monde wana na ndo pesa bakisi ba chance bakisi ya basi bakisi mon bébé belé mais ezaki ke so na peso na gauche na bombelo pe droite pour le bilo bipe ko na ratambe ba poste taper ça après a telo piège liboso là mais ba délivrer na ko raisonner deni ngai ba délivrer mais nga na souci ya ko sunga ka bato na mesana déjà bongo ata azana monde mabe mais azana poste na eloko wana kosala bato nde nayaki kozwa révélation na mutu nzambe ayebisanga ke non zwa kaka bakisi oyo bokoko wana mpo mutakila aza dire oyo asali nature baracine baplante tout baécorce d'arbre oyo nayebaka na ndako associe yango na satan la soki nakomi epa nayebisinga associe ngai na makambo na ndeko sisko associe nga tokokende pa mama mpo tokokende me associe ngai lelo bamosusu mpe bakoma azalaki na ngambo wana a changé le côté à bombami na ye kaka ndeko sisko mbavu eza kaka magie te to eza bunzambe po bato ebele bayebi ke non ebele balongwa côté wana bakati ya ngambo kaka po babombama ya ye eza vraiment bunzambe yango vraiment eza bunzambe parce que na mipesa na mikaba mobimba na ngai yo moko toyebi baetape wana na leki ti wana koma onga lo nazali eza nzambe wana malgré tout notre commune à place to koma te mais nzambe dazo mema biso déjà azo lever biso petit à petit daza pena mobimba na mikaba pena meza bonzambe vraiment charisme à Saint-Esprit mte ça na katina eza bonzambe eza charisme à Saint-Esprit ndengo lobi mama za pembeni soki okoki ko permettre biso tozwa mama mbote mama mbote na pesi bino pe mbote mpona kokutana na oyo mama mama pardon lelo ndeko sisko abengi biso na likambo moko vraiment eza important bato tu baotala biso émission tozosala oyo na monde entier baotala biso mama azalaki na maladi nini nani asalisi ye po abika banda 10e mois le 28 nazwaki mbasu nga nakanisaki eza pota apamba kaka nzoka nde eza mbasu ti eye toboki nazwi batraitement na hôpital changement eza te ali naye navandi na ndako mwana nga mwasi abandi osokola nga ka bongo eta ntango bayoyokaka oyo sisko aye na badara alobi mabe ti naza mpe oyo mabe ti nabela akota ndako likolo oyo nyonso ezalaki mpenza likolo oyo nyonso ezalaki ka pota misisa kaka moto ezomonana pota oyo misisa kaka moto ebanda omonana ezalaki mpenza ke bakata lokolo me ntango yaya atali mama nde nini boye nga bia oyo tosala boye nga bi papa na sesi ata na mbongo te mbongo nyonso esi esili bana kutu bazotanga lisusu te ndako kutu tala na ye kokota na mwa ndako ya moke ndako tozalaki makoki eza lisusu te alobi nzambe na ye asambelaka kosala ti abandi kotraite ti ndenge lelo likolo na nga oyo ekomi bien napesi ye ni 10 francs asalisi nga ka yo fele napesi ate eloko moko te yango wana naza na esengo ndenge lelo likolo ekomi boye nazoteka mpe lisusu te makoki eza lisusu te navandi kaka boye mama balobi sante nde yango ezalaka primordial nzambe akosunga yo okoteka me mama ndeko sisko asalisi yo est-ce que olobela bato ebele mpo bamisu bamitunaka babi nde natunaki ye question ezali te ke alokola alongwaka na monde ntango sisko abandaki kosalisa yo omona boye na se azobelela biloko moko boye ezalaki bongo te ntango azosalisa nga azolobaka charisme 3 fois azolobaka ndenge wana charisme 3 fois omona azobondelaka ndenge wana ayebisinga mpe soki olingi olala olobi charisme ka ndenge wana charisme 3 fois yango abandaki kolobela yo donc mama ozondima ke nzambe oyo ndeko sisko asambelaka aza capable ya kogere bamaladi na bato nyonso bazolanda asali mpenza na ndimi ke azosalisa mpenza merci mama tokozwa ye mwa ta mingi te tozonga pa ndeko sisko tolingaki kaka tozwa ye mwa témoignage vivant ezala te ke non tolobelaki moto aza te merci vraiment na ndenge ya biso bon merci na nyonso ndenge asalisi ngai namoni ka naza na esengo mpo nazalaki mpe ata na sante oyo te nazalaki soki omoni nga ondike mwa koko moko boye moke
mokie na konda mais à partir ya simbinga na bandi pe ko récupérer na monique en tout cas ça va. Merci maman. Donc aussi que maman a été témoigner, maman a connu que vendre na merci vraiment. Donc aussi que maman a été témoigner au salicier na malade balabala ke ba kokata le kolo mais na bonzambe na yo ndenge lobi mama biki donc aussi que batu pe balinga ba charisme exactement que ni na séana zani. En tout cas charisme ezana no loko aliboso papa walesa beta kasete papa walesa bara mona nzambe nyonso soko zana charisme te. Donc, aux gens qui Saint-Esprit, ils ont de place charisme. Mutu azana charisme, ayibarelo mutute, afinga kate, azora mosa mutute, abomarate. Donc, mutu azana charisme, so moni faut sentir qu'il y a charisme. Donc, on a une église charismatique. Donc, charismatique, alors Saint-Esprit, comme tu as besoin de scamon libre, c'est un charisme, au moins le Saint-Esprit va manifester. Parce que charisme, ils ont été ayakate. Donc c'est là, la séance sabat, soit on prier, la science n'a pas fait un charisme, trois fois expliquer le charisme les années. Mais donc aussi que charisme les années n'a qu'à pour te courir derrière les temps. Les lieux de soutenir partout aux oiseaux le baraka charisme tout au belaganzan de la pasteur Walesa. Les lieux plutôt tout le monde a prophétie Mouro Bimi, pasteur Walesa le but dans 2 ans sur le président de la République à l'eau qui était à Kokufa. Batu belé bazoloba. Bato belé balobi eza prophétie nini ko za bandingo wana linde kacha ya mboka na biso ya munene pe alobela kiango atika makambo na wana buzoba wana eza ba prophétie lokuta mais yi ozo soutenir tilelo kaka pasteur Walesa oyo lobaka azali père spirituel na yo na charisme oyo ya bunzamba apesa yo yango ozo sala makambo nyonso ozo mona te ke ndeko Cisco tozo tomto le balokola nde bamso ba ozo na perdiction. Bon, koba la perdiction eza vraiment battant bazo taper à côté. Moi na kata Bible sur l'histoire ya Joseph. Là azaki na kasho apesaka alingolaka keno 7 jours ya sécheresse, 7 jours ya bobo explicaka Pharaon. Mais balbako limbona ni na tele ba bengaka là explicaka Pharaon. Azaki comme président nanenga absolu tous en akati ba pays présent là ayebisaka ye ndoto wana soki aboyaka kotia provision mais banga sala 7 ans 7 jours là qui 7 ans ya pauvreté ya sécheresse mais tant il akaki yango yaki message o nzambe apesaki tant ya tosaki yango pa monaki na 7 ans na batuku bakomi koyande kodefa biloko pana bango koya kosomba akomi kutu kotekela nina bato mais soki ataki mutu teti mabenge komele moni papa na Kabundu Walesa en tout cas nzamba pambole skezali bana ba papa para ba papa diba donc ye alobaka pamba pamba te peso moni mutu azoloba na TV na miso ya bato a touché mukonzi c'est que abanga na liwate c'est que abanga na agression te. Parce que liloba nzambe révélation nzambe ceux qui obombi yango pona yo uleke nzamba frapper batona ko frapper yo po obombi obangi mais mieux vaut que loba po efungola banzila yango moninga nga baboy bat oyo bayokaki anini prophétie wana en tout cas bazala pio ngona senga na mokonzi oya biso po to linge biso nyonso to votaki alanda ba pasteur muso mike to bazwa ko diaboliser moni tant nzamba pesaka a réaliser mais tout ce qui est révélé déjà condamné mais pour comme condamnation il faut yomoko mutu olanda ba principe ou ba directif nzamba ko pesa tant yo landi ngo to sali ki otenga na zabu e ko frapper ngapi naza à 100% d'accord na profession mais pour na par rapport à Kachana biso munene na lobu ngana babwe. On ne mélange pas les loups avec les cochons. Laissez les petits nourrir par leur propre poison. Tant que biso prophétie na kana biso bana nzambi. Ba pasteur baza nzambi ba sepe na prophétie ne bimé pas moninga na bon. O pe baza contre yango bazo mi l'accès dia que no baza déjà de côté, baza déclassé. Na banatini ezati deux équipes beta Baksana Real baza ba adversaire.
non nema pe nzambe na Satan baza ba adversaire mais tu que meilleur azala kinganji kaza Jésus-Christ tim taza meilleur maintenant jamais ba supporter ya Bax bakoko kumisa elo mob et bimina na Real elo mob sami ba lingango te baza toujours contre donc ce qui a azoba mabe pour na pasteur wala ça bon comprendre ça supporter ya équipe mususu pour tout ça na deux esprits ils opposants donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, donc c'est ce que qui t'en a dit na matuna le mo le défendre kawana le tout le bana le kama $5,000 dossier $5,000 négocie pas du tout que na dossier wana dossier $5,000 et suka nini ndeko j'arrive ya suka nini $5,000 on va tout pour dossier wana et suka nini pour le soutenir pasteur Walesa c'est que donc dossier $5,000 ici là bon na kolobani en tout cas on a pena Moustapha Malembe ta vitesse comme on a Malembe moza vitesse alors moni soki na landa kama $5,000 wana au papa Walesa a promettra biso ba apôtre belonga pena ngana suka na ti ba apôtre msusu yemo ebike nanga sali 2 ans d'église ba apôtre msusu ba kima à partir à 3 mois pour la désert mais ngana le kati désert ti le lope nzambe pe azo sala na muke azo pesa ngai nazo vivre vraiment na pe yona courti déjà une année 8 mois mona o papa Walesa pesa ka prophétie donc mona kena papa Walesa ta nzambe a prophétiser rabi le cause na sirène moi ça sirène bo sara content ko bota te mais ngana biso bota mona moi si pesa kombo Walesa abota mona moi si akada na une année 8 mois donc mamba ya $5,000 wana ceux qui na côté na mtu eza esprit ya cupidité ngala mbeke non nazela yemo nzamba ko pesa soki pe ezaki Saint-Esprit lobelaka ye ke akopesa Saint-Esprit est touché baba laissons le temps au temps malgré tout faut racheter le temps car les jours sont mauvais mais yemo déjà nzambe ayebi ndenga sala ngape mamba mutuka en tout cas bien bon pour na mettre na biso ex maître Jaribou ya comment na mettre sécurité azana ba sumbela lupango na rina ngiringiri na konta baba Walesa kaka konta papa azape na mutuka na ye azo rouler bien azo vivre bien pas na kuna ezo couler l'eau les miel azana tsakana magatunga za désert mais comme na presque na suka bon na zela ranzambe jour ko ça mais bango tanga kenda su église te de l'eau question pour ngana tuna ngona pour pasteur Walesa benga yo na tango mama kufaki tout ça la wana pasteur Walesa le baga bokutana Cisco étant que disciple ya papa ya pasteur Walesa dossier wana bosuka ndenge nini bokutana te dokoto sukela wana bon merci pour la question moni depuis jour ya day papa benga ngai na enterrement avant enterrement tu en as bino en pleine émission na kenara atikela ngai $100 et pas frère moi kuna bakina pesa ngape et sunga ka bakiso ayeto kuta mais le mal année c'est quoi depuis papa depuis matanga abengi singa déjà pas na ye na ki 2 fois mais azo ya mbanga ka artiste na yana vanda ti mona ti de 10h à 17h mona bengi secrétaire oh papa ambi ba te belelo zoa transport kende l'image l'église sur le tenu boza 20 bo 20 sur ambi 10 personnes oza 11e bana se baza simana baza malédiction pour ba katara pa na papa ya mbali souste bon jusque là on a la zone ngo pona ye na la balpona ye a habité et ça na papa para wazali protocole ya Walesa na sina ya bisare prophétie oyo abimisi ya président Félix moi la zone déjà révélation wana na mona kazo prier président de la République après babimisi libanda babimisi que non désormais mon likolo ya église salango piste aux hélicoptères pour fidèle à belé chaque dimanche sur l'église qui était en hélicoptère professionnel le bango panani na bisara papa para wazali secrétaire numéro 1 oya kuna ceux qui te lokiye le kelem so a roloba likambo to luka pena ko ebisa bino na na ko ebisa na mona pena zo président ataka chemise ya pembe na pantalon ya bleu de nuit azana ba garde corps ba temi wana papa prier asimbi na liboko ba prier na ebisa papa para déjà mais tellement nando que ce soit papa to kiebwe
bon moi négligence c'est kotara kuna na habité les pourquoi mais est-ce qu'ils allaient rater le protocole que ils allaient rater que non papa yambaki batu asa fatigué le banano bateau ne soit Rolanda bon comme asa fatigué ça un peu trop dire parce que ça mille et une fois mon papa zara souvent na yebo ba ko tsanga mbala moko même na mi le rekene na kotara sans audience mais comment le problème pour tout sur na papa liboso ya ki ozana numéro contact na yo ko benga ya avant oui na dernièrement benga ka mo bisinga na le cas jeudi ça fait déjà 2 mois passés tu es pena na moi si tu vas na parler ti to lié peu après si biso pe mbote ya ki ya mbiba tu après koti tu vas à 17h au bofta transport papa ya mbiba te belé ba nzambe ka zo lokungu aza papa na koloba mabe na été nzambe papa mbola jaribu na mabe asala nga sina limbisa na ngai mais malgré tout souci za la pona baninga na ngana mususu 11 mara kufa azongela kuluna babomaka mususu obe azonga na wenze petwana opozanga azonga na wenze fazia akoli kuta komi ngame makasi mais ala ba wenze solution zo amateur bon eloko wana ezaka moi passe na mutema mais eza destiné nga aza Cisco Walesa solitaire dans la cowboy solitaire dans le chemin on a bani quoi naza Walesa na tika Walesa o nzamba asa pena kumisaka nzambe oyanga Walesa za komba batemba pesa Walesa tube larsi ya nzambe dans Cisco ya nzambe donc c'est un peu ça donc on est là comme ça. Merci de Cisco to yebi que le zongi to rejoindre vraiment na tamoro que la vraiment que la temps plein to rejoindre vraiment to décortiquer mama mbele na bato belé balanda biso ba na ba question belé batunaka to bengi biso ka za déjà tozo kende lumière réseau kende de Cisco tozo silisa autant la caméra info plus o le bato ni so ba Rolanda yo et puis ba remerciement na yo o pesa ndeti banani il y a les bossos de gens maman Marie-Madeleine Madilou à tout le monde en tout cas maman Madilou Madeleine donc nzambe pena pambolo po za premier bateau ba souci na biso donc nazali esenga kina bunga mwa muke parce que na kene ko kundola mon l'autre na témoignage ya maman na suna maman mo bazana zemi sala 4 ans à bout raté dans zemi sala 4 ans. Donc azaki policière ne batama na patrouille abomaka mutu bazoka mbongo na alors maman azaka na zemi bata ya famille bazata famille chef coutumier ba sala bikila kila bakota papa na libu zemi ne sali 4 ans juna ngena prélé zemi nganaki ne baki non ba témoignage ya bofola luka Mustafa Malembe ngape na matangoma sali 3 jours na kita to sali délivrance o bimi zambe mwa ninga ko kangola na profiter de l'occasion pour la saluer maman biso Pascaline oza na Hollande oatinela biso voile na mama biso Brigitte mama Mireille Bavora yem tapesanga déjà gwa sulanga apesanga $300 azoka ndako ya liboso na kité pe na zina ba balé d'or yem tafungula denja bénédiction oza ndako na nzamba pambola papa biso Fidel de Castro na Allemagne papa Edo na Allemagne donc batu tout ba soutenir Cisco toza vraiment maman nene pe dernièrement en France abenga ki o solo laki maman nene oui abenga ki abaki ko rappeler maintenant to soli sou vraiment te maman biso Dodi Walesa Dodi oui maman Dodi bosola Dodi Walesa to solaka maman biso Claire maman biso Claire na Paris to appelle maman biso sous passé donc bango tout bazaba maman ba edaranga makasi donc nzamba pambola bino papa na biso ba leke belé Tara Mzadaki faisait comme na batubé na poto donc comment ça m'a tout vertige quoi grâce à Moustapha Malembe ça yo son tamba tout temps te manote menga le na habité son nga kuma api donc m'embosé belé to kina ma tete donc semaine prochaine tu as pu na des témoignages ça kuna ya bamba sukaka na ya maman ndo bota te na sambela ka za jemi donc to yika ne to ça makap na profiter pour la saluer pe El Shaddai Azali donc petit frère n'a pas pour tout travailler dans un membre donc Bible tout là malgré émission en retard à la prochaine tu vas toujours là. Merci bien avec de Cisco Mbavu déjà ba déjà n'a peine à clôturer donc toutes ces émissions donc sans que n'a aussi saboté sans que n'a remercier ba soutenir biso to la ka que tout ça lelo na badara
je suis venu badara côté aéroport en Dieu mais n'enga kati banini donc bateau ba soutenir biso to komati ba côté donc ba remerciement vraiment et que les droits na mon papa mon DG mon cordon Lukman Mudingumba na fisa ba to ko ta parlement na n'enga singana tonga ba mo nango malobo biso ba ekomaka mon vieux Badimbolo agence Badem en Versi aux avec le to zelo biloko to comme si tu n'apporte un bako le boss René Mikobi agence Troika mon vieux Papi Couch Massananga Eric Big Rouge Massananga Ravel Boyenga yaya Kalatua kaka na mikolo zoa dans 2 jours carrément zo banda yo to sala ramde to le baki ya Mustafa ko bange assalamu alaikum René Mwanza na part ya ndeko Snage kwa wa cameraman soda auto za kana ye Beni Aziza ndeko Beni Aziza siko zali bambote na yo bon manquete ko s'abonner massivement na chaîne Nabino Info Plus Korega ya Mainga Emmanuel Moussafo Clarence Toussevo et Massananga lycée Mwimba na suksa na yo ya et comme vraiment aux angate lycée Mwimba si vous allez na site ya wa ngwana tokutana na émission mususu bye Saki olingi otala émission ya kambangu Info Plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César Kao Info Plus tala pe mona Info Plus